Tant que j'ai diplôme d'état, après c'est là qui est l'université. Des arabes, surtout sur le diplôme d'état, la famille n'a pas d'inscription à l'université. Na part na nga côté na nga na tomate oyo okoza élève wana pour ça à l'université pour na que ne s'inscrire. À l'époque na biso ayi ayisi biso eloko moko et pesa nga susu découragement pe pesa nga makasi abe na biso eloko moko abi université ista to université nyonso za monde ya ba riche so oyebi ndongo za na no continue na teno bandi na te so moni ki oza pauvre. Vous avez la famille, vous avez un bon côté, vous avez la richesse, c'est le moment. Porte est grandement ouvert. Porte est grandement ouvert. Tout le monde vous avez la famille pauvre, vous avez un bon côté, bima. La même salle qui est. Pour nous, ça vous coupe à ça c'est. Soit si on a un salle, il faut que nous ayons la chef. Mais on a une pour empêcher. Bah, je me suis sur mon allélo. À quelle classe? Mon à quelle comment on dit? Na Masavoko, na kosi bon que nous avons maladie, nous te déranger ngai ba tapé ah moi non pas comme ça tout ça ici à ma classe c'est appelé à sol. Surtout là comme la GN, la génération classe en est musala la te pour musala le woni na musala. Parce que mamuno c'est comme quand la liste suko na menace ba ta base. Ba ko menacer nga pour na kota ba kiri. Na groupe nombre ya étudiants ya base. Pourtant on a continué na maman Bénédicte Makela, là c'est là que on a souffrance à mokile bana ya wana. C'est très bunda, très ça la boy. Na meka ki kokota ikira ngo. Biso to na kila moko to pesa na maman désolé. Kokota ala kota mutu na makamba ngo boye. Désolé bandi boye na zaki parmi wana. Koki bana ki bani ba kimi na bobe comme tout na ba kanina na kotika sho. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mbote na bino balandi nyonso mesala kolanda chaîne na bino ya kitoko Ciel Vert TV na pesi bino vraiment mbote bonjour bonsoir ça dépend à RO nini bokolanda biso vraiment si mo biso to ele na émission c'est que tozana makamba koloba yango toyaka pona sentiment te to ele ko continuer témoignage o ezaki munene édifier ki bino pe makasi et pesa ki bino ba courage et pesa ki bino msusu espoir témoignage à papa Cédric. Oh bon, abete qui solo ya parcours na ye ndenge na lekisa. En tout cas, la petite nous merci d'abonner à Ciel Vert. Vous consommer vraiment émission comme il faut. Puis vous talengo. En tout cas, vous continuer toujours bongo. Vous s'abonner et belé na Ciel Vert TV. Et la chaîne m'amka ya malamu sans polémique. Tu es carrément mamba témoignage. Et quoi édifier yo. Muto a perdu espoir dans des témoignages au bamsou a peu espoir que photo to simba vraiment nzambe po nzambe wana ndi mutaza soki na kufite te nzamba zali faut toujours qu'un espoir na pesi nous merci na pesi merci na mutaza bon na sima ya caméra je suis Luanda Brand les grands caméramans na pesi merci par les grands monteurs na pesi merci par papa Vincent Makela pour cette opportunité on a toujours liboso na bino na pesi merci vraiment na komi ko pour prêter une émission pardon pour prêter une invité dans la lelo papa Cédric bonjour. Bonjour la servante de Dieu maman Bénédicte Makela. Bonjour na yo pena bande konyo surtout balingaka Ciel Vert TV pena abonné ba s'abonnaka pe ba nzambe partager l'émission na pesi bon surtout ba mbote ça dépend à nous surtout ba ko yamba émission. Vraiment merci beaucoup bonne santé bonne émission na yo ozu ba tu ba réagir quand même. Merci beaucoup, maman, servante de Dieu. Santé nanga, isa au zénith, c'est ça bien, par la grâce de Dieu, parce que tout ça, bah, ensemble, il y a le bien, ceux qui ont battu la terre, ont battu la mobile pamba.
Yem tabate la biso on to maintenir toujours à bonne santé. Oui, émission ba to ba Jacques moi muke ba misu ba bengaki ba misu ba lobaki pesa pe moi ba te ba courage ba pesa ki moi ba ni na o ba lobaki loba ba bengaki misu ba benga faut courage. Nzambe osala pe nzambe osunga yo. Merci beaucoup na témoignage kitoko. Merci beaucoup. Merci na bato moi bosa boza kita na bino ya ko benga ya ko loba en tout cas ils a bien ko encourager bato yo nzambe ba héros quoi. Bato nzamba loko ta pona vie pour ça la histoire était un héros azala toujours na histoire moi ezara moi passé donc c'est un peu ça papa c'est dit que suka kino bisika oyo okendaki ko komisa siko na université wani mama alikambo na biso ya lelo papa là okendaki université komelaki o nini ezalaki ndenge nini na université wana bitele somo lisolo wana muki. Merci beaucoup la servante de Dieu. Nzambe vraiment apambola yo pona ndongo zozwa initiative oyo ya koyambanga pona kobimisa ba témoignage na oyo batamana kala basu bata ya souffrance na vie nanga ozobimisa ngo na miso ya bato pona ko édifier peuple de Dieu. Nzambe vraiment apambola yo avant na banda ni nanga na pesi nanu le patriarche Vincent Makela l'homme paranormal, mon père spirituel, notre encadreur mentor na biso na pesi mbote place azali nzamba apambola ya abomba epe abikisi na mwa muke malade ya zanango. Maman Bénédicte, tant au komaki na toujours diplôme d'état pour ne comme si kozonga moi si mamuke pour la faire éveiller batou. Tant nous avons diplôme d'état, ndenge le kaki wana après senga ki to ke université. Des alaba na nous surtout sur reçu diplôme d'état, azarana baningane ba sepela, la famille na ba ki ndeko sa na ba inscription na ba université ndenga pe tozaki na baninga. Na part na nga côté na nga nazaki na mutu vraiment te oyo akoki kozwa relève wana ko kotisanga na université pona na kende ko s'inscrire azalaki te na omona ka baninga ba okende ba université ba okende ba ista nga nazaki na mo ba souci ero ko mata moko boye ndeko mo boye to nozala na ya benganga to kesala mo musala mo boye ba côté ville nza malala raté na sala mo musala mo ba pambola yanga je crois na moi quelque chose neti $20 boye na lobaki $20 oyo na ko saela yango vraiment eloko mususu te il faut na saela na somba obe na somba ata nini formulaire pour na s'inscrire na kenaki na sombi formulaire na connaît que ça l'inscription maman Bénédicte Makela problème na bandaki wana tango na sombi formulaire esengaki balandela su makambo ebele après formulaire senga ça l'inscription na sombi formulaire na ça l'inscription faut tout ça ba test ndeza la ka biso tozwaki tozwaki na ya 60%. Senga ki tout ça la test bandeko bazoki à partir à 60 c'est likolo bango bazaki na bango bien biso senga tout ça la test. Et le salanga passe maman Bénédicte tant tout ça la test tozaki ba banebele zana wana totanda mino na mulongo DG à université aye les salons passant na PC mbote DG Kasengedi à l'époque na biso aye abisi biso eloko moko et pesa yanga susu découragement pe pesa yanga makasi abana biso eloko moko abi université ista to université nyonso za monde ya ba riche soko yebi ndongo za wana no koti na nte no bandi na nte so moni ki oza pauvre boza na famille oza na mbongo te boza ba riche te c'est le moment porte eza grandement ouvert so moni ki oza ba famille pauvre boza na mbongo te bima mais so moni oye wa seke boza na famille ya ba riche. Donc pour naie université mbato pauvre beaucoup za la kuna te. C'est ça pour naie na monde yana université na eza monde ba riche selon ndenge ba dire naie étonné nga eselenga pasi makasi ponga na kapa na nga na mona ki na toza famille pauvre na mona ki na vraiment na liswingi te oyo na kokotisa tango azo la biso porte eza grandement ouverte oyo moni ki oza famille pauvre oza riche te bima. Vraiment franchement idée moko ebisanga bima ntema moko ebisanga non telema zala wana nzamba osunga ti alobi apesi ba discours nga discours na simbaki ka yango wana ndenga zwaki kolobaki boza na famille ya pauvre ya boso sobi ki boza na famille riche te bobima o abi atikali c'est que baza ba riche nyonso surtout tono senga tono aonzala présent pona kopesa yango atikaki wana pe alobi tosali pe test na biso nzamba la te na récit pe na test wana tout à la liste na réussir na bandi université maman likambo banda ya place wana tant na bandi université maman Bénédicte
Si vous avez qui ont posé à vous, bande fou foot, moi, au rempli, moi, ma chou, les accords, nos foot, si moi, quelques mots, ni oui. Tant on a qui wana, tu peux ça qui est en beau, tu sais, un formulaire, après tout ça, l'inscription, après on a qui na l'expression générale, côté de ça, ça met des pièces de résultat, un peu bimara, on a attestation des récits. Il y a bien sûr un diplôme d'état, on a un diplôme de bimina, on a tout ça, attestation, on a rien à commune, on a sali, acte de naissance, on a bonne vie, et merci au bas salaka. Na sala ki on mo ka na no luka mike na sala ki yango ti to meke na bana université mais za na début to futa na on te so ça mois 2 mois 3 mois ba ndu senga ba compte so ba yo ça mois 2 mois 3 mois ba ndu de senga ba compte au pesa compte après wana ba pesi au bordero o no la kisa ke na notre na futa ki so na to bani pe ku to nzo tanga wana komi profiter na 2 mois na mois 2 mois na vraiment na ki ponctuel 6 heures. Peut-être, préparatoire, ils allaient rester à la retour à midi. À partir déjà 11h30, déjà dans Soukoli, déjà dans on a profité déjà dans Bakou. Dans nos moments, pour sortir, moi ça me soucie déjà, ta DG, il y a bureau, il y a Ista Bané d'ailleurs pour les candidats déjà. Oh, il y a vu qu'il y a quelque chose. Alors, on peut ça compte. C'est là ton offre à Minerval, je crois, ça fait longtemps. 2009, c'est quoi? Ton offre à Minerval, il y aura 300 000 francs. Pour qu'on a une école à l'État. Institut à l'État, ton offre en francs. 300 000 francs en compte, il y aura 200 000. Après, tant que vous avez on a deuxième session, on peut ça moment 100 000 voilà. On a déjà qu'on rappelé, on est comme si on a déjà la famille, il y a possibilité. On a déjà repéré ça, on a payé, on a fait déjà à Zubordé, on a un étrange, ok, la banque, fouti, bon, on a la possibilité. Tu m'as dit que ce que on a vraiment biso. Tant que tu liebo, tu me permets de liebo bonne année, bah mais déjà comme ça, je rappelle tant que liebo tu côté janvier boye comme plus pire, moi au ta classe installé. À partir de porte, au moins ba brigadier bazala déjà wana, ba serrer déjà porte. Avant que tu la si bordeaux la banque. On a si bordeaux na banque, on les qui sont en ngote, on les kate moi ben tika na segisa yo. O belo na sala. Azu bordeaux mninga na mo be la photocopie yango. Et quoi na yeba pe mo muki informatique. Nazu côté ya combo ya masarana. Na bambia on a na tie combo na nga. Moi une semaine. Oui, moninga mtapesa ki au bordeaux. Oui. Mawaka raté, ta raté tous à la devant des sikamoko na kota raté, surtout yé, to ya arozwanga. Arozwanga to keto to koma to suki na porte ya kotinga tikali. Na ya kotinga tikali, je suis peu moi à distrait au dessous le côté à mon non. Ni na ngo pozo ngo photocopie ngo, c'est vrai. Na je la photocopie ngo moi une semaine mo pe simbi. Na kota na ngo po ba nota la photocopie. Tant que sentir ni sécurité ni contrôler ma case. Moi côté d'aller sauter. Moi côté d'aller sauter mais ben na vendre na ndako na ozongi su na vendre mata. Ozongi su na ndako comme so qui soit école té. Azonga na moka su ba so na ndoka na ista et na école kuna na humanité. So humanité na université na moka so ni pona ke classe. Na vendre vraiment ta ba 1 mois. Na même ta souci kaka. Ozo raté ba cours. Na raté ba cours ba interro ba TP kuna yo bika ba TP za la ba pesi papier pour travailler. Ngana zo raté mo na ba syllabus oui ba syllabus tout ko baté na no so maté ya bo em nevo le mo na té syllabus zo ya syllabus na no photocopie ota baninga so moninga sombi syllabus to ke to ça les photocopie ya ke na wa original biso to yewana tozo tanga ka wana na na vendre après na vendre 1 mois vraiment na kenda institut souté baninga mo bazo ya ebisanga so baza l'interro ba obenga non c'est vrai que toza l'interro mo boto ça elo côté interro ba no ça na ba ngai pour contrôler le théâtre, ça y a ça les péanga. Parce que comment est-ce que photo préparer bah hors session, bah examen hors session photo préparer en gros. Parce que essayer bah nous bah ça là on faut pas dans la Minerval. Mais ben na vendre na ndako na bimara sous-te yobika comme ça les athées, autant la paix famille possibilité paix les athées. Na kuta na ndeko na ngamo boye. Tondo sur la neka bongo na kuta na nzela isinga non. O ça il c'est non na na ista mais pour l'instant non qu'il était difficulté ma casse ah na Marsavuko na Marsavuko père na biso mo ngafongoli sous te transmo na Marsavuko ozo ba journalier bazo travailler wana bazwara par mois c'est une époque wana par mois on fait soki 350 3500 francs 3500 non par jour 3500 francs so sangi on a une semaine tina un mois ko ça s'appelle mbongo et reçu on m'a transport pe na kati
Non, quand on a transport, on a colia, on a pesa bino colia. Mais transport, on a pesa bisoté. Ah, nabi, ah, c'est vrai, ah, non, c'est peli kutu. Na ke kuna la singa papa na bangwana. To kutani papa bango na expliquer non, dans étudiant, mais tala bo na difficulté boy. Et ça les pe mawa. Abi na moment où to uzo ba to souté to clôturer, mais ya kalobi na 6 heures betelo na Marsavuko. Tara imagine que non va na commune qui ça ça. Na Maluku, ok, Marsavuko eza kuna na côté ya PLZ, na libongo ya PLZ, na suka ya fleuve. Ce qu'on appelle na 50 francs. Na la muki 5 heures maman Benedite. Na la muki 5 heures na sukol batu na yo la muki ya wobondeli na répondre mutute. Na banda makolo. Na beta nzela makolo, nzamba na te 6 heures pe na okoma na porte ya Marsavuko wana. To na okoma nani papa na ba zokota na mutuka moninga pepinga mbote. Ah, maman a petit bato ali beaucoup de moi na côté maman bine abisinga elo CP singa oza ponctuel na baki yaka 6 heures ou ep 6 heures vraiment kene na se kutana na benga ba na luka chef mo wana comme bijou et to la action passe au côté na kepe wana abisinga chef wana ko na kombe kombola abisinga musala okoka abisinga okoka singa na pe na zara pe na za boité na zara epé sous mon amuke ba misala misala mikolo ba ko sala ma mikolo. Mais abisenga ko connaissez papa nzambo asungo na koka na koti pe musala wana na okota bato mususu po na kati ya Marsavuko za ba département belé ba département mususu ba porter ba memara ba fille ya mafuta ba département mususu za bato ba sala presse production savon kuna so koti 8h 18h vano vandaki ozwa ba savon kotsaka on a temps 17 ya te mususu na moni ba département ya assainissement papa musara ne mafuta ekuyaka ne ba ono ta pe message ta ba indien po ba indien mutu basina contrat na Marsavuko ta mort exalté parce que ba me manga place moko be babino ne to monio mo to meme côté ya ba ma fille ba nini ya mafuta exalté to ba côté porter ne to mona rage no okokate za mona mukie abeminga côté ya assainissement abisinga yo musara no ezali buka bakabo biso découpe bo sala propriété koto ne ba savuzo kuya ba mafuta po Marsavuko le simbi yango mingi za mafuta futa mbila bino musala bino kaka bo pango saraka kaka bolongo na batera siana po Marsavuko pedra elo hote ba mafuta ekuya katina mai na ngwana ba lokotaka yango ezongi sala masavon mafuta o ezala bien basala yango ba bleu bon ba huile o déchet wana o ekuya ka ya bazongi sango basala ba savon o to sala misala na comme o sala bo mu kongo passe mama bene. Comme ça, ok, bolé na tongo, bandu au salawana, 12 heures, bon, pemi mamouké 30 minutes, bolé, bah, pesi no li pendant J, au mêlé. Après, à 30 minutes, bon, zongi sous moussala, 16h30. Moi, ben, première semaine, à mon avis, moi, ben, tant que deuxième semaine, donc, on va shooter. C'est que pendant que vous êtes à côté, bon école, là c'est tika king dengeni. Na tika ikuna ba master ba holandela non so spécialité pe ba sali. Na signalé ba OK, miko là c'est ba on te na journalier, na ça qui journalier po na no ba son. Mais ouais ki ka 4 na ngamu ka c'est ba no miko na ça ma mo boye. Na oya. Parce qu'on a travaillé n'explique na zo mbo na etangi sa classe. Na kanga mutema vraiment na kanga mutema na ça ka musala wana jour so mona babisi biso so doublé so lali na butu za nuit za la 5000 francs na tongo 3500 na butu 5000 francs na mo sine me ben pour na kangsaka mbongo na ke futa na mo sa une semaine même comme sous na longo na ndako na ça ina tongo na ça ina poko ça ina tongo na ça une semaine na ka Marsavuko na zonga ndako te batu ba mo le jour sous na zonga ndako ti dimanche na tongo na zonga ndako batu ba mo kamanga yo, vous êtes merci bon. Oui, n'importe quoi, on a à l'université, j'étais à 18 ans. Hein? 18 ans, on a 19 ans. On a à ISTA, j'étais à 18 ans. On a eu diplôme vraiment là-bas. On a présenté à 17 ans. On a eu diplôme de 18 ans, université là-bas à 19 ans. 19 ans, à l'époque, j'étais à 19 ans. Puis bon, on a commencé maintenant à 19 ans. 18 ans, on a 19 ans. Pour ça, une semaine, au moins on en a côté. Au sala ba misala moko boye kuna tala kuna eza monde ya batu moko boye o barata ba papa mo be ba resirate na vie ba na osa ki journalier bo du kamongo ole sabana parce que yo suko mo na mo muki o bandi vie na kati na bango ta mo côté siko bika muto côté mutaseka souffrance ba otinda muto bozane bilo ba journalier ma otinda yo so na robanga na somo yo oyi ma mona te ba ko bela mino de groupe bilo ba bo resala boye avandi
ya va une simba nini boy sala boy yo suko ozobanga yo bule ko yeza mukonzi nao ok bozan bino surtout niveau moko bo futa bandenge moko mabene na souffra makasi na souffra ça qui combien de mois non bah normalement kuna na Marsavoko na sala ki na barana kena na combien ba 10 mois bosaki quand même bosaki vraiment na kondaki d'ailleurs sur le kuta na nzela oye banga sauter bosaki mbongo à université nazaki premier mois na tona 6 première fois na vie na 6 à ce côté na beta matara siko sanisa siko 350 francs et 3500 si na un mois ba juste na no doubler ba butu ba 5000 ba ko mara ba noter première fois na vie na oye ba peso mbongo ba peso 100000 il y a 150 000 francs na vie nanga na olinga ah jour tant moi koki boye KO ba benga OK signé boye na 100 000 francs et ça 50 000 francs na simbi boye na muna ka neti ba oyi banga nzela mbangu lobi na wo yari dimanche lobi na wo lundi mbangu na université kena foti ba camarade ba kota ba muninga ka boye avec honneur na kena banque c'est foti maman il fait la faute à 200 000 on a peut-être 100 000 baboy et ça 50 000 baboy babino ko ça peut à compte ça 200 000 après fouti 100 000 et après fouti peut à 300 000 na fouti à 200 000 baboy babino ko kisa yango ah na zongi sous dans mbongo na bombi na ndako na bande sous boulot na Marsavoko na beta na 2 mois no ya makasi 2 mois no ya wana ya makasi pona zona à compte ya préparatoire na 2 mois na yo pesa ba yo ndima ngai na koti mo ba première session intérieure na sali malgré tout ce que na université comment au Kabula na comment au Kabula na ndenge mo na no sala ke po kuna na Marsavoko ba ninga ba absence te so ba so na musala fo ba muna ko ya ka chaque jour ko na mona yomi ko empêcher nga ba jour mususu mo na lelo na ke classe mo na kena comme on na Marsavoko na ko si ba ke na za mo maladie nzoto e déranger nga ba taper ah mo no pas même ça to ça ici ma classe c'est zapi ya sol on m'appelle à jour sur la kimi na ke classe qu'on a ça na no Kabula ba jour o to ba cours za la makasi na bi ke tu za ba cours makasi za ka lundi mercredi na vendredi wa vraiment za ba cours d'option ya makasi so biso ba ya Marsavoko kuna lundi za la premier jour ya semaine ba misa ba za makasi faut que mona na kasi ko na mais ce qu'on a ici na choité na ki na choité na no ki mako kuna la ista o so na kimi lundi ba ko longola ngape mbongo na zo neba na makati ya Marsavoko na kutana papa moboye aza papa responsable ayesko ye ayepe luka peka musala nde tondo luka misala ye aye tango aye wana azosenga baluke musala baluke esko musala bapesi musala kote ya bamema ba fille ya maputi ya ba fille mafuta papa na aye ba ete ba misala ngo so ya ndeni aye tango aye ka banda tongo ti 12e musala sali wana papa na tanto aye ba benga aye repose to kebe lia après to zongi boye to zonga papa na njolela to zongi boye papa na komolela nini azolela po de taka mutaye mutasi kuna ba Marsavoko kuna ya kongola linga kongola te soko ye mutasika faso ba osaiselo musala ba kopesa ngana to kene boye musala moto sa obiso mbale soko za mutasika ibitenga na moje na ngana mutsinda na ngo simba nini wasko yo oyebi kutu ngele karatu yo buleka ya chef na yo OK boza ndenge moko papa na basali ba mimisi ba bidon ya ba 25 litres mafuta na on tout wa mati akiti sina na mutuka tsango boya ba fi foti ta ya ope mezati papa na to ti pose papa na ya banzolela ni nzolela ni ote le bete za musala boye ba chef ba zonga musala kuna bazonga se musala tant to ye pose à surtout 16h30 biso tout okutana ya place moto kenda ko sukola po misala bilame beba ngama o so a poso nganda ko so to sukola papa na ale la binde na boye na ke boye bo ti ko muna nga susu yo moi mko supporter mais papa mko abina alobi ndenge na ke boye na ozonga susu te na ke libela na ya sute biso to moko se papa na te fo ya kabi papa na vraiment lobi mo na tiki ba ndeko yo na ndako kao ndenge na za boye musala na sali ndebo sai singa musala sai musala mo na jour moko abisinga musala sai za musala mo po ngape na nota la papa mo musala ki mo nga beza inane nga kote nga bosko na nota la papa na basala ki epenko
asaki pe ko na mona papa ngaza papa aza santé mais za muki aza mazo to miki makasa aki ko lukara rata ki journalier par mois les sata ba ta une po msu azo ambon na semaine osangisi otali ba nombre wa jours osali na semaine ba pe sur yo so nga so tema na zaka na besoin ya mois na kan se belé pour la minerval na no signé na nga no betaka makolo chaque jour ma belle tara osa musala passe aussi si ozokinda ko makolo le biso zo obligé na 6h oye makolo oye Marsavuko na salaka bon tema na sacrifice vraiment nzoto na ngai pona musala wana pona zambo mama papa na tanga asisi musala azboyindo abia ozonga susute akozonga na ye ndako soki to tika itondi oseka kutu nga pe nazonga ndako na bi nzambe musala na osala vraiment nzambe na ngai mais papa Sadik toyoka na ista kuna ezalaka système ya soki babi mwana nyonso akenda na ista akoma toujours mutu likolo akomaka moto bekiri ya bagroupe ya banini kokie kobunda nito mpona bango bakikalungu yo okotaka na babase wana te. Merci beaucoup la servante de Dieu. Vraiment les bandeli naki nayebaka na mpe tactique ya ista te wana yaki na préparatoire nazolukaluka mpe mbongo mpona kofuta siko ntango nayolongwa siko mpo nalongwa ya Marsavuko nalongwa ya Marsavuko mpo nasala ba 9 mois 10 mois kuna eza normalement journalier osalaka 6 mois balongoli batie mosusu suppose journalier akosala 2 ans 3 ans te une année te soki na ntango nasala nga na débordaki tellement mutu amemenga camarade nanga papa na baoni mutu angi mokolo département wana nango na débordaki ntango baolongola nga nazongi siko nazalaki na mwa mbongo nafutaka ma première na préparatoire mobimba nafutaka minerval nafutaka na 600 minerval navansaka mpe ndambu ya G1 mpo na G1 pour Minerval, il était à ce passé classe Minerval qui t'a. La G1 a passé na avancé à peut-être 100 000 mots na avancé pour nous avoir calme. So basiste cause écrit wana normalement ils ont ma casse na ista. Tant on a commis na G1 au coup de ce que ba basiste ba yaki wana. Base ba binga ngo be kiri ba base commune ils ana ba base nango. Isalaki so une petite story na préparatoire wana ba ça ba blizage. Kobleri bato nini bo ngasko na no kima ngo tellement na mutu mona no linga ba loyengete so to na ko manager na kenda su classe ana yone musala na te po musala ba longo linga musala so mamuno su to komika na ista suko na misko na komi na menace bato bata base ba mi ko menacer nga pona ko tabe kiri na ko tabe kiri wana ezara bokuta na ka pesi mo ne mona ba ke université ba louer ba kangi ba mituka minene wana oka désolé bimé boy ba ki kota ISC ba bunda ba ki wana ba même ko menacer na kota ngo bo menacer na kota ngo tema menace ko ka ele kaete na ko kota groupe mombo ya ba étudiant ya base surtout na koti wana mama Bénédicte Makela place na ki omona souffrance à mokile bana ya ngwana tu peux me donner un problème que côté sur na base. Mama Bénédicte passe parce que baninga na bando bisanga iki awa na base aba shuara te atuza na mbongo tusuza basiste ono matano ka classe ono tanga ngape na kenaki na profit ya bongo ke ewa pe Minerval na futa na Minerval ete ba base ba biso ba basiste ba professeur ba banga biso ba basiste nde toza boye so to lobby kaka be ba binga na hote ayo na classe ba futa Minerval ete okotsa ngape na mona bona na mona za bonne chose na bien ça vraiment bonne chose faut en profiter on a na futa Minerval ete nzoka nde za inde kutu liwa na milukeli makambo nga ba binga na mwa malamu ekomaki so classe za boye faut ba bimisa yo bima toke tambola boye baninga na cours baninga na cours ponga linga otanga mingi mo baninga bazo cours mo ba ba ye ba basiste to bimi wana obimi otiki classe oyo kaka soki toke ISC toke bunda toke sala boye na mekaki kokota ekira ngo biso to makila moko to sala mambo ya désordre te kokota kana kotsa mutu na makambo ngo boye désordre bandi boye ngana zaki parmi wana kokima na okima balinga bakimi na mobie komi tu nanga bakangi ngana kotika sho basoda bakangi ngai ngana kota na premier mutu su ya mutu su sunde to zala boye ko ngokufa na nini na muninga mutu su te liwa batu mingi bakufa liwa batu yo peut-être vie na oza ya vie parce oza wana te eza moi to limo na ina pesa bande comme susu wala na biso na vie eza na kolinga kolanda baninga te soki yo za ina ndenge na osala makamuza na ndenge ozaleli mutu moko te ya influencer oke nde naza boye fona la ndaka mama bene loko asali boye ngape fona ko maloko ayo oke za faux ngai
normalement ndenza basala ngai naza mutu akimia atindanga na ista pona tanga normal nga sikoyo bakamrade bambe baye ko initier ngai baye ko initier nga baye ko convaincre ngai neti lelo pe bana nzambe mingi pona koteya iloba nzambe partout na ba université bayoka yango kilo mais ngai bato baséduiseur ngai ezalaki bana bandeko bacamarade baséduiseur ngai na makambo malamu te baconvaincraki ngai mpona kota monde ya mabe mais baresira ngai mpe nakotaki malgré tout nabomela te me nakotaki bana na nzambe mpe mingi baza partout baza na place batekaka na mosala na université il faut boteyaka mingi liloba nzambe il faut boconvaincre bana nzambe mingi ke bosalela nzambe parce que bana bato mabe pe baza ko initier bato bokota monde mabe biso pe photo tongo bato mabe bazali biso pe bato malamu bazali ngai ba séduiseur ngai côté bato ya mabe nakotaki pe kiri wana mais tangi naki nanga makila wana te suka nanga ezaki nini nakotaki boloko kotaki boloko ba para bavandi kaka babona babengi papa Cédric tokosuka lelo wana kotaki boloko. Donc, et c'est le quoi mon taille bakse sous donc à qui m'imboula n'est qu'un ébal. D'accord, bakse sous problème Nicolas problème. Au moins influence, baninga baza place mo ngapene fona ken ngape fona koto moni. Okazaki ne mutakimia. Toye ba bolo kwa ni makie wapi pe osinga sous bambongo. Ante bambongo ezati. Donc c'est un peu ça to comme vona suka émission na biso lelo na osinga na papa Cédric un mot de la fin pe numéro na téléphone. Merci beaucoup la servante Bénédicte. Moi de la fin nanga ezali kaka azo sala rappel otaba na nzambe tant o ekomi mabe tant o ezali ko to komi na pokwa mwana fozonga place ba boti na yo mwana fo ba place ni ozaleli place ni ozokende rappel ezali kaka ke ba na nzambe baza distraité na mouvement loka na mukili ba na nzambe boyoka toujours la parole de Dieu boyoka toujours botanga Bible ndenza malbaki na tango ya suka bilembo eko kokisama yango e sala mayango ekomo kokisama. Vraiment, merci beaucoup de bande connus, surtout au Bassambelaka. On a déjà attendu à soir. Tous en attendant à soir, bon la bande co, bon la baluenga mukilité, ou l'équipe boezo ici boé. Non, boza toujours na se ya makolo ya basali ya na se ya makolo nzambe. Boza toujours na l'écoute ya parole de Dieu, nzamba olong sabino. Na ba problème na bidonu surtout, nzamba olong sabino. Merci beaucoup, moi de la fin na ngeza yoka ba na nzambe, nous surtout ba lingaka Ciel Vert TV. O balingaka otala ba émission oyo edifera bino bolemba te boza jamais pe desi surtout ba suggestion na bino ezangaka te tant otala émission faut sala ba suggestion mutu mususu pe oromona boza ba remarque osala ko hésitara te toza batu osali remarque osali ba suggestion na yo toza c'était pour na ko landa o bo bana biso pe ko répondre bino nzambe mapambola bino bo commentaire émission pe bo partager bo sala ba réaction sur ozo la émission sala pe réaction to sala ke no bandeko ba ozala édifier na ba émission to sala comment na pesi bandeko news surtout ya mukili mobimba mbote ba na nzambe news surtout mbote o bazana mukili mobimba précisément pe na kitsa sa na pesi ba mbote na église ba de bereka pe na bandeko news surtout to sanga na bango na musala ya nzambe. Merci beaucoup Maman Bénédicte makela numéro na nga ya téléphone ezali plus 243 89 61 33 615 plus 243 89 61 33 615. Merci beaucoup na yo Maman Bénédicte makela ndengo disposer ki temps na yo na moment où rosa no mamususu mais disposer temps pour na ko yambanga na émission pour na ko édifier ba na nzambe et sans oublier le révérend pasteur Vincent Makela l'homme paranormal yende azali encadré na biso soki toza boye tobunga nzela te toza toujours dans le Seigneur ils ont la grâce ya alliance ya nzambe ya pasteur Vincent de toza toujours to survivre pe na bosani te bande konyo surtout ya famille Makela na pesi ba mbote libote ya vallée de Bereka na pesi ba mbote Josué Liwanda petit nanga moko mon fils spirituel ya musala na pesi merci pe musala ezokola na bosani te la reine mère maman mokoni gentil ya Chimak na pesi ba jeune église vallée de Bereka mbote ba on surtout vraiment nzama zana bino bekla ibi anima ya la bibish zolatima na pesio bambote peso zali. Merci beaucoup toza comme va na suka émission na biso ya lelo papa Cédric da pesi bambote belé boyamba yango kaka nga na osenga bino bo s'abonner toujours na Ciel Vert TV bo continuer ko consommer ba émission bo talaka bo landaka bo bengaka biso on sa biso vraiment bien makasi tokutana ni mako ya sima pona 4e épisode ya témoignage ya papa Cédric nzamba bokaso sa pambola pa benisa bino na kombo na Yesu. Ciao.
Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon ani. Loboko na tata ese moi milikola baninga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.